Tozo continuer filmer awa tobandi 6e saison. 6e est parti. Bébé Achina Rambo Abungi. Oh bébé David. Mais pourtant appel. Ils ont signalé que bébé a quelque part. Baye bazo salaboye. Naibika ke baza na posa ya bambongo. Po bayebi bébé David koko na ye chief. Oko sisi. Prêtre. Voilà baye nyonso bazo lukaye. Bazaka na recherche. La police est paille. Ba détective privé et paille. Voilà Tolanda. To continue 6e partie. Voilà Sango. L'isole betama. Nani amoni bébé David. Omoniye. Benga na ba numéro wana ba affiché. Benga biso. Toko futa yo mbongo. Mais bébé David aza esika moko. Po batu ba bengi balobi ke bébé azali. En échange basengi Rachel mama ya mwana a annulé libala bazana ngona mwana général. Oh bandeko yango bato bazolandela libala ngo. Donc baza bato bayebi situation famille, bayebi lisolo ya Rachel, pe bazana intérêt Rachel aboya libala ya mwana général. Balabala tolanda. Voilà to mona. Totala mokolango ndenge zalaka. Polisolo ebetami partout. Batu pe bazoluka mbongo bakoti masolo ango. Voilà tozoluka bébé ya China Rambo. Ah bana basio bazaka na ghetto. Po bayambaki kopanka yelaki bango ndengwana. Bango pe bakoti recherche po bayebi ke oya kozwa bébé oyo esika zali ba futie bambongo. Bana basi pe babukani te. Voilà bazo tambola moi makasi. En tout cas kopa mbongo mtawabukana te. Oh, leader de leader. Oyebi mwana o bazo lukawana na yebi so mwana ya Osage. Oh, kaka o aza ya biso muta terrain. Hein? Wana za mwana makila. Vérité, yebi tu comprendre te. Bakoye la biso bambongo te, to temble to luka mwana o to sacrifier mwana makila na biso. Ah! Balobi boye, Osage. Mwana biso, mwana na yenzo kande bazoluka. Do bazokosa biso na bambongo. Balingini ni nazo mwana oyo na teka ye, na sacrifier na cede ye. Ah, nzoka mwana na biso moko. Yeba, nakobunda pona yo Osage. Osage nakobunda pona yo, nakotika te mwana yo akende boye bateka na mbongo. Jamais. Bakomeka na ko bareye. Soki policier ye to ko bareye. Oyo kili solo. Nzoka bango na bango. China Rambo alias Osage. Nzoka azana bana mai na ye. Bango nyonso baza bato rezo moko. C'est que bango na bango ba comprendre que mutu na bango nde azana mwana oyo bazoluka. Tele sika recherche ezokende. Po mwana mwasi oyo paso tambula na ndenge na ye. Abeti masolo na jeune homme moko boye. Ba abeti masolo kaka ya couloir ya babolingo na bango basalaka na ba master. Na ba makopine na bango. Ma copine nga pardon alingi na yote yo lingi ka pwani. Tala na minute oyo. Nga na ebike na posa ya bolingo na nga ona nazoluka ti bolingo ngo kokufa te. Ezaka masola bolingo. Coup de fil. Allô? Yo nabi yo sa wapi? Yo, oyelinga kopi nsoka ndoso trahir ngai. Olingi nga na cede na teka makila na ngai, osuli bomba to nini? Comment ça? Osi kopa ngo wapi? Na tindi yo. Mais ça non calme ko soka ngela boy pwani. Oyoki ngai ya tena ministre ko kosa makutu te. Mais siko veri c'est ça nini ko? O bomanga na matoi pamba. Ça va nazo ya zela kasi. Nsoka ba reconnaître mwana ngo pe na ghetto. Mwana ya Osage. Grand leader na kata ghetto. Do baza réseau moko. Nsoka bakoki jamais kondima mbongo po bateka mwana po basede ye. Eza ndenge nini? Mwana mwasi opa lokota kika kopango. Mbala mako kope pesi retour ebetize. Atika pardon na saba kamnanga na osala na mito pardon. Oboki singa ka boye vraiment. OK na yo. Masola bolingo tika nanu. Mwana bungi nsoka nde aza mwana ya mutu ya ghetto. Poto yebi tata na ye grand leader na kata ghetto.
Voilà sika tozali pe mwana moko ya moke asimbi mokanda batindi pa ya genome oyo. Alors genome oyo toyebi akendeki kotia papier na voiture ya policier aza kaka, c'est que mwana mobali aza professionnel. Voilà quelque part batu bavandi le petit garçon amemi mokanda tala vie wana lobi na pesa bino mokanda ba comprendre te vie wapi nsoka message oyo ezobangisa ezopekisa policier akota faire oyo policier simbi mokanda donc moto yango azali awa ye wana c'est que moto yango comprendre mouvement na biso ba policier balandeli c'est que moto yango comprendre que tozali awa. Bakoti na ghetto mbala moko mwana bendana ba comprendre sûrement mutasis pas aliao affaire ya bato bazoke formation virus boni soka ngana boy konaka ngalo te po nini affaire nini boni oh obandile bomato nini do oye ko pesa nga copie pona na sacrifier makina nanga obosani olingo kosanga o corrompre nga virus sande nini ko oh obeteke no mwana wana na yebi po tata na yaza ndeko nanga osege muta ghetto muta couloir muta circuit muta réseau na biso vraiment leader de leader ngana ke no sacrifier mwana ye mais siko ngape ka munoko na yo nabi kanga munoko na yo oh eza asa mwana chief te chief mtaloba ki azoluka mwana nabi na milice pardon kaluka makambute toujours expliquer makamdenga sali yo solo ba le contraire zala calme quoi faire ni yo pe mtozoye la so bakopa oyeba te bakopa onde oyela rango boni oh nazo expliquer mais ça expliquer te ça ndika mbongo te bayebisa ngaka na luka mwana wana pona mbongo lingi siko to sacrifier mwana ya nani ya leader jamais mais ça ndika mbongo te bazoye la kopa mbongo affaire mbongo e baluki baboyi ko pesa information balobi jamais kutu mwana ngo asa mwana ghetto de ndenge nini ko bazoko sebiso na bakopa bambongo nsoka bayebi teke mwana za ya makila. Voilà nsoka bayaya bayakusa pe bazana bolingwa makila bakoki ko sacrifier te mwana oyo bapesa ye basede ye po bazo mbongo en retour balobi mbongo pe toboyi do beba shina rambo azana batu na ye. Pourtant la police nde mutazo luka mwana ngo azana nzela partout mobilisé siko moto akomi mokanda apesi message azobangisa ba policier balandie boye ba récupérer bate ko zoyer siko balobi bon yo bangisa kabiso okoyeba mobeko ndenge jalaka. Voilà bala moko balandela réseau boza combien bofandi wapi pe boza na mission nini suspense awa l'hôpital ya bato maboma. Allô malade na biso na zongi aza awa sikoyo azali ok ça va. Voilà infirmière azo pesa information à la police mouvement nyonso bayebisa bango disparu baye kotala osage China Rambo disparu. Oh aosala biso afantie tonini boyko alobaki azalaki awa zongi mais siko wapi ye oyebi nini oyebi ghetto wanati nalingi okende kuna bon kende kozwa oje zwa ye bokende na ghetto bosala recherche se bozwi piste bobengi ngai babandi koluka ye tata sikoyo po mwana baluki bazwi te bakomi koluka tata o na ndako esika famille ezali chief mwasi moto nyonso mobilize na bible bato nyonso bakomi bato ya kondima po bazosambela basala mabete na mwana moke balobi nzambe yo nde osukisi makambo kondima eboti mbangu bakomi bato ya losambo. Voilà lopango ekomi groupe de prière po bayebi te bato baenleve mwana bakosala ye mabeto te. Voilà mikolo nyonso jeune prière mutaliaka susu te bakota jeune prière po mbalo balobi nzambe kaka kosukisa makambo.
Voilà ekomi likamba kondima. Nzambe yo kaka. Tozana mutu te Nzambe. Voilà lopango bato nyonso na jeûne et prière. Oh quel malheur. Quel malheur. Voilà, basali pe mabete parce que Bible Zolo recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance et il agira. Basali mabete parce que na minute oyo tango moto asuki makase suki esika ndefe esengela banda kotela kondima na Nzambe. Parce que Bible Zolo ba que si tu crois tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire ba ondime la miracle na tango. Voilà moto oyo azala kondima yenda kolobela miracle. Poso saka na misu mibale potala kamakambu orondimela jamais miracle. Voilà moto actualité oya sali abani kondimela Nzambo amona kate. Voilà esika nde miracle zalaka ndima avant omona. Voilà kondima nde yangwana. Voilà balobi Nzambe biso tondimi tomoni nanu bebe na biso te azonga mais tondimi kaka ke yo ozali okosala pe osali deja. Mwasa chief azo sambela azo bondela Nzambe zongisela biso koko. Esima na yango tolanda la police enfin batie maboko na réseau ba criminel. Nzoka osage abimi na hôpital kimi azongi na ghetto bango pe balandi po bayebi calcul malamu soka bimia wakozonga ghetto. Suspense. Ba comprendre siko jenaï. Donc azan affaire oya bombeli biso. Parfois yende mutayebe sika mwana zali. Mais tatani na kolinga lever mwana na ye. Est-ce que ezaka po baboya ka libala na ye, baboya ka bolingo na ye, po bafinga ka voyou. Voilà pourquoi atie mwana moke en jeu. Suspense. Et kosuka wapi. Voilà opération na terrain. Donc ceux qui bazuye bakangiye, ceux qui bazuye osage akangemi. Oh abatami. Donc c'est que les bons messieurs, mbalo comme normal, conscience et zongi, bien armé. Ah, tu peux se répéter à ça, leader yaba yakuza. Tela, bino boko boto langa monote, jamais. Bozonga monote la boy. Mwana nga moko mwana bino makile na ngai. Hein? Bobi ma wa bolongwa. Coup de feu. Osege. Tela na bia o se rendre. C'est demba la mako pesa biso mwana to bo maote. Ko forcer ngate. Coup de feu de retour. Bobunga. Affrontement bandi. Coup de feu en prétara de e betinga monangambo. Moi nanga makila nanga ina otika ete. Akende wapi? Ah. Asa ko affronter la police yemoko. Voilà commis affaire oyo force et sengele et agir. Bolongwa bobunga na lobby. Ah. Eza lokola tata so défendre mona na ye. Baboto la yete. Azako bunda po baboto le mwana te seka ndimi ke yende mtazwi mwana na ye. Bango siko balingi bakabola tata na mwana. Talaka bafinga ye voyou na famille ya mwana mwasi. Baloba vaut à rien. Incapable pe irresponsable. Voilà lobi po na mwana na ye a atako boma na manduki. Tala bino bo continue ko nanga bozo ya nanga. Affaire ngo komi guerre na kati ya ghetto.
Suspense. Eh, nani abeti lisasi? Voilà, lisasi ekotiye. Eh, bandeko suka masoloto ndenge nini? Osege. Ah, nalobela kiyo. Nalobela kiyo. Eh, élément. Kene luka mona wana, so mona wana. Tala lisasi babeti ye pe ala libandeko, est-ce que lisole suki wana? Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Alali pour protéger ki mona na ye. Abotoli mona na maboko babokilo. Nsoka c'est contraire na volonté ya bokilo na ye. Babengi yango enlèvement. Nsoka ba retrouver bébé David na maboko ya tata. Sikonde tata kufi. Kwa bundi bakabula ete na bébé na ye. Bébé ashina rambo bandeko ake na makila wana te. Poso sana makila tata lobi pe ko bandela ma. Po arozonga kaka na esprit ya ghetto. Meto yebi te poko boko manandako ya bato ya mobulu te quand même. Pokoko na ye muta logique. Chief aboko la bana na ye na ba logique, posa na ba mbongo, posa na réputation. Bébé ake ipa ya koko na ye. Tata tika libebe ya pamba. Kuna nani wana? Et voilà siko na lopango. Naza sir ba lingi ba yamba sango. Batala boye bébé David azongi. Azongi ya mobimba. Ah, ya solo bébé David azongi. Zamba sali, zamba zo sala e. Merci la police asali oya sali. Baye na bébé David. Mwana ya Shina Rambo. Azongeli famille. Ayepa ya koko na ye. Rachel mama na ye aye koyamba mwana oyo babota na mobali alinga basepeli koko asepeli chifo kosisi ayambi bango la police bolenda bovanda na bino mosala kitoko police abana mboka police oyo esengeli pona biso yangoyo bébé David azongi nani asekaka te. En tout cas merci, je vous félicite. Voilà Rachel Aleline Sengo. Bébé David azongi na maboko ya koko. Alors to sepela to fanda pardon to mela tamwa kopo. Oye sali kamba kitoko ako sepela. Voilà Sengo ya libota po bazelaka mokolo yango. Enfin mokolo yango pe komi mokolo bamonaka bébé David azongi santé mobimba. Nzoto kolongono. Azongi sans trace, sans pota. Bomoni sikoya. Tela, botiaki tembe pamba. Nabaki ake bébé David akozonga bondimela kingaite. Makambango kitoko. Oh bandeko. Siko nini tikali tomona na film oyo. Ah bangambo silito silite. Bafandi. Ah oui ya liboso. Nako pesa Nzambe merci Nzambe na nguya. Pona mokola lelo. Ndenge tosangani awa nesengo nyonso. Tosangani lokola moto moko pona ko célébrer. Et plus spécialement nako pesa merci na moninga na ngai mon général George. Merci mingi. Merci mon général. Nako pesa bilo nyonso pe merci. Pona befort bosali. Merci. Alors nazene sengo. Merci chief. Thank you very much. Merci penza. General. En tout cas ndengo ndimi mon général. Yo penza falo bakisata kombo na ngape na suka. Bato matolo basalaka ka wana po balia na sima. Babika ka na sima bamvwama. Tala yewan. Moto matolo alanda mon général na sima pa kumisaka lokola talaku. Obi papa na ngai. Yonde faleka kozalawa. Mon général kumisama umela. Merci, merci Penza. Voilà toute la conclusion bakozwa en famille. Merci mingi. Oko sisi moninga nanga. Nazane sengo Penza. Ya komona suka ya makambo yo. Mwana yo, koko na yo azongi nzoto kolongono. Pe
pe na nyonso our children have set up a bana na biso mibale bayokani mpo na libala oyo tozozela. my princess. Ah, ma princesse, ya solo wana? Yes, Oui papa, that's the reason why. raison yango wana For this meeting. biso nyonso tovandaki ensemble, tovandi ensemble awa po tosolola. Nzoka libala ngo eza kaka. Oui chief, okosisi. Biso mibale toyokani tosalela totia libala oyo le 28 ya mwa oyo. Libala yango wana mwana mon général Total celebration. ezosenga tomela deja to célébrer. Bring the drinks. Yaka na masanga, yaka na ngwawa tolangwaka deja lero oyo. Let us celebrate. Voilà ba nyonso bazalaki wana basepeli mpo na libala. Do you have that one they call him a champion or champion? Oyebi Champagne is here. champagne ezali Get me some. biso mpe bato ya zododo bobosana te, Let me some. biso bato agene agene ezali voilà, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mutama tolo abikaka na sima makelele. Voilà histoire ekomi kitoko pona libota oyo. Et voilà tolanda nini etikali likambo nini susu ezali awa po bato balelisi baseki esi basepeli nani wana. Ah, mama aza kokanisa azokanisa nini? Voilà makanisi ezongi na sima. Oyebi jour yango ntango akotaka na chambre ya mwana na ye Rachel, mwana mwasi basourire ebele. Oh, jeune fille azoseka. Ah, bandeko seke eza likamba motema po ekofandisa kimia boye te mino libandaka apamba. Mama deja mokolo yango atimbelaka po ye alobi ke baje wana biso si tosala yango kala toyebi yango. Mokolo yango Rachel nzoka arevaka bolingo na jeune homme yango, jeune homme oyo bazobenga voyou oyo bazotiola balobi ye aza pamba, nzoka na bolingo aza roi. Mama sikoyo mokolo yango akotaka na chambre ya Rachel atalika pamba comprendre akomi eloko yango nini ekomisi mwana nga zoba koseka boye. Ah, okota depuis ka mama. Imaginez. Oyebi kututeka sina kota na chambre oyo. Na remarquaki déjà kozaki perdu na mémoire. Alors ma fille, nazo sentir oh l'amour, love ekomami na bolingo na yo. Oyo ka mobali mutazo sexa yo boye. Loba na mamati. Esa ndenge nini? Moto azu chanson de nani? Na ebite ni ozoloba wana mama. Oh, oyebi nini nazoloba ko? Kosala basambla te. Mama déjà timbelaki banda jour wana. Voilà. Mwana ye lelo alinga leka mama l'expérience. Tala. Ko se déranger te. Nalobi ce n'est pas encore le temps. Yo au présenté yé pa na biso. Na comprendre que obombi yé. Eh maman nanga yo penzo loba. Bon ça va. Ko se déranger te. Na moni kala tete o mona yi. Voilà, nzoka lelo ba parents bandimi libala na mwana mon général. Alors que na tia wana Rachel azobeta masolo mosusu. Azalaki kosepela pona nani Osage alias Shina Rambo. Yenda azalaki mobali ya motema. Melelo aza susu te. Voilà, ekotaki lisolo ya mama na mwana. Ah, mwana ngai ato batami ata osali nyonso na yebi deja. Voilà, c'est le passé. Makambo c'est le cas. Papa pe jour yango aboyi alobi désormais banda lelo okobima lopango te. Rachel asuki mwana boti bolingo tata ezali tata ya mwana nde mobali na ye me bakaboli. Papa alobi jamais kobima lopango te.
nzoka bazoluka bakabula bolingo ya motema ebanda nzoka koswa mwana mwasi ezo déranger ye. Voilà, atala kaka elongi ya mobali ntango amemaka mwana oyo petit David. Voilà likambo oyo ezoteya biso kaka bolingo esi ebotami tika yango. Bolingo bajijaka yango te ke moto oyo aza voyu mazabu na bolingo, aza voyu maza mobali. Mwasi wana aza ndumba maza mwasi. C'est ça le problème na bolingo. Bolingo eza compliqué. Dad, mom. Papa, maman. Bon, naza likambo ko na lina so na bino. Namoni fo boye bango lelo. Bon, réellement, Zubi a proposé na libala. A présenté bango Zubi mwana mon général. Esika babandaka masolo mosusu awa. Nani azolanda mosika te wana na porte atie mutu domestique na bango Sara yoki masolo. Bon, nakansi fo yebise nyonso oyo esengeli ayeba bosola bien. Voilà le passé. Maman azokanisa le passé. Atali mwana na ya mwasi Rachel, atali parcours. Voilà nazangi maloba mwana ngai esengo nde lekeli ngai. Oh mwana oyo nazane esengo. Basepelaka koyamba sango ya libala po babala na mwana ya mon général. Babenga Zubi. Prière nanga pona yo ezakaka ke okotika na esengo vino mobimba. Bon sikoyo nakoki kozwa pedicure na pema nakozwa na esengo ya koyamba famille nyonso ya bokilo awa na lokumu pone pe na prestige nyonso. Libota yango oyo bazo préparer libala tango ebandaka kala wana tango masolo yango ebandaka. Voilà ba souvenir etikali ebele. Mama sokanisa na papa mokolo wana bazaki à table. Alors Sarah si te paye la biso déjeuner to soit déjeuner na biso tolia. Oh ezalaka boye tango Rachel abimi brusquement. Papa, maman, et bon David a ça. David a bungi. Aye na sango, baluka David. Et voilà, à partir à wana to comprendre l'isolo ndenge et s'enchaîner si lelo David a monani. Voilà baka mo yola lina David. Olamungi na tongo zo tuna biso David. Alors, fouillez, boluka partout. Lelo mama kanisi azongisima. Atali parcours finalement esili nango. Koko nanga mobali azongeli biso lelo. Bapasi na kolela esili. O nzambe na ngai. Esengo nyonso ezongi na kati ya famille na ngai lisusu. Tala ndenge bayambisa ngoyo epesi bango esengo. Nazozela siko mokolo ngo libala mwana nga mwasi aloba oui j'accepte liboso ya bato pe liboso ya nzambe. Nzambe merci bingi. Na pesio merci nzambe na ngai. Ido mama pina lataki likambango ekomi ya yeko. Alati penza likambango mobimba. Esengo ebele bébé David azongi. Et voilà, film na biso epai tomoni suka mwana zongi metata mwana azwi lisasi. Paix à son âme. Voilà, asengaki abatela mwana na ye metango abotoli mwana na makasi balandie pe na makasi. Voilà
Voilà lisolo liyangwana esili. Merci. Landa ba film nyonso ekobima pe na ba nouveauté to ko lancer kala te, zala toujours connecté et zala fidèle.